La félicitation à l'artiste Fali. Parce que pour l'arène, la récite, les gens ont que Congo Mutezolonga. Yorobo yango par rapport à Nini, aurait la polémique par rapport à Nini. Moi, je suis sous Badinga, tous les temps, tout me va expliquer, bandeko va jouer à Siko, bano ba bota malelo. Donc, tout a tenu à gauche à droite. Mais Nini. Nini. Ça n'est qu'à respecter Batu. Tu fais ni pénal total. Président JB, président Kofi, faut respect. Veramo. Voilà. Ah, mais tu as comme musique la musique est logique. Voilà. Musique n'est pas zalaka. Ok, ben na ba fête. Ko na ba fête au quotidien mariage. Ou bien c'est comme au pénal cadre bien. Musique à profit. C'est là le bisou. Soko yoki était mutu lelo soki na canal ya mutu wana lelo peut-être monani na canal ya mutu wana be mwana nzela mwaso na yo zo mukanda obe na nzela ya mwasi wana yo lelo za nengo za obe na nzela ya mutu wana lelo za boy lo ba nzambe merci na monde o ya musique ba pesa goût ya kotambola be na ba sécurité mukile mona mukile tala ils ont toujours le roi de la forêt. Voilà. Il faut la mettre parce que tu te mettre dans ma casse. Pour la bêta. Pour les bêta, la vie. Maître Zateke, Moutaouti, Aouti na ki Kuluna. Après hier, à l'objet qui est maître. Son landeli au talier, abundeli wapi, azana bati training. Au moins les lois, Badinga. L'autre côté, la distance, ça va là. Attention. Nous banaye wana na mokili monene na sima na ye. Kemba okufa papa. Siko okufela oyeba te. Batela mayele na yo, batela bilekite na yo ekola. Eloko te na bakisasa. Bandeko wana bajeni, Jenny Ronaldinho. Non, 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 bonne chance, musique et ça. Lobby, lobby, tu es bien battu. Tu es passé, tu es bien lobby à Moutezan. Fini le stress. Nakatia États-Unis. Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko. Repas yaban Africa. Communauté congolaise. Communauté africaine. Et Zalaba Spanish, même américain. Yaka odegiste fufu. Yaba congolais. Chez Lisa Loboko. Awa kaka na Champaign, Urbana, Illinois, USA. Et Sikawapi, Ogokuta meni lokola. Ntaba. Motu ya ntaba batula dongo dongo. Nkoba. Yako mweta pilipili. Mpakasa. Na Mosaka. Basambwisa yango na ngai. Tunanga nini ya? Musique douce, okolia okomela, kasi, kobosarate, karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Liza, mufinuku ya États-Unis, apesi bilengi na kati ya Champagne. Awa, yaka olia madesu, batula mabumu ya ngombe ya sexy, awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia ayakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli sous pas na bino pour ko sala bino cadeau offre oyo ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa ça veut dire que tozana maluku bande venu sur ba yango. Alors, ma référence, on a la zone économique spéciale de Maluku. Si on a poussé juste à droite, on a entré Vodacom. Na entré Vodacom, on a ni au Cité moderne Afrique. Si on a Vodacom,
omoni cité moderne Africa. On a accessibilité, omoni mituka toye nango, moko za Jeep, moko za mutuka ya C, mais awa ata auto benga catch na Kinshasa, ba IST ba vite to yaka nango. Moto ekokoma, nyonso ekokoma sans problème. Oye, pour na choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. Dans une dimension, il y a 20 mètres sur 20. Bengangaï rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komela pe koyoka ntoule na niveau ya 2 fois te, boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli Sabino na Bandoule pena ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Nakataki, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassima McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Franck Semaï. Zomer, Magamsu Total en Ogak. Voilà. Hein? Tu vendis tes Zotala, Nzamba Bateli, tu Zalaki na. Ba fête makamba ba élection voilà parce que comme na moment où ezaki kene zakwa ba meli nguma melaki plan ce qu'il faut asanza misuni ekoti siko mikwebwa kama bientôt yo moro tezoya mutako sauti moro tezoya yaka ko matati yo mona parler inchallah. Biso répétaka mardi aux années tinenga Coolix. Mardi. Coolix donc 8 janvier 2024. Première émission ya Wenge Musique à Maison Mère. La 100% star chez Dieu merci Mbadinga. Cette fois-ci avant babanda événement orchestre news monde na banda na Villa Nova lelo na Wenge Musique à Maison Mère. Lobi dans un orchestre mususu na otala comment ba mise ba yaka comment ba préparera awa lelo na Wenge Musique à Maison Mère na zu maître Nidia. Na katso maloba. En plus net ba mardi à boye. Voilà. Nous savons que rep faut aya 13h30 ou 14h. OK. Boye bisanga moto ya 16h. Ana do matate. Tozongi boye au mona Dinara Zali. Batutu. Voilà. Donc Dinara Ewana. Presque Batutu. 2024 Dinara Zali, Michiga Ewana. Tu tika la bango place. Tozongi na pas chef d'état-major. Chef d'orchestre. Bino va démarrer na bino. Wenge Musique à Maison Mère, je vous avais dit, chez Dieu merci Mbadinga, toujours réalité et c'est passera awa parce que na ninga barapena o bat balobara en dehors ya caméra te vraiment na chango wana po na so ba réalité o eso c'est passé au moni maître mawaza a maître badaser ya Wenge Musique à Maison Mère o lelo badaser ndeni ngana lo bano ozio kimi grâce à donc comment pena bongo na bongo en tout cas les a bien mettre Nidia wana a pesa na chef d'état-major Maison Mère
qui est Papi Kakol c'est bon la machine 9 yan ye wana déjà bomona makamnenge zokende bazo solo là il y a avant joie penda a combien maintenant muta liboso 12 heures maman konza zali répétition ye mo 12 heures a comment qui avant passer pour total banani ngana to ya avant pour na kotalo mo changer ko ya avant bien yo ya avant te exact question ko changer avant te toza makamusu faut vendre pas résidence oui la mokonzi après c'est ba consigne nini de to tambola voilà parce que c'est que tout là ayaki donc il y a comme le go ba 12 heures maintenant on a comme 11h30 dit bosso ba tout pour le lugara que 2024 muta comprendre de to tambola o ya fait azwa kilos voilà azwa kisoso ngamo pe na kabola kiango yo na mona déjà na ba maître na yo ya agence na lo ba on a télévision en agence à sécurité ou attendre on appelle ça Dieu merci mbadinga sport itacha na émission maintenant na lobby yango déjà bazwaki biso qui passe pour ça c'était à tozu pété te biso ezalaka ya kolala te parce que toza bapartenaire okende kuna boleka neti na ndenge mabe te gentini ngobila abengaki gouv ebisika ninja leka na dépôt x y benda bozwi bato bazwi ti sikoyo damas ezoliama na bapale ya bato donc eza eloko ya koloba te fo tome kobongisa bulo omoni lelo na ndenge mabe te badinga nga natalaka ndenge osala émission nao donc ezalaka ntango yo oza na rendez-vous soit na invité okopesa ba aire parce que opoza moto ya makambo même so na journée okosala 2 émissions 3 émissions mais problème toza nango naloba presque na pa baorchestre naloba neti na orchestre na biso moto alingi ntango babike vage moko ezali ya libanda ya mboka ya avion babi tokuta na 6 heures tuna bayaka heure 5 heures voilà abike avion balobi te tokolongwa na 17 heures tunanga heure bayaka 14 heures aza na aéroport ndeni moto akoya 14 heures mais voyage eza 17 heures seke alingi arate abanga bambouteillage banini mais so tokomi kaka na barépétition so tokomi kaka na barépétition omona vina mutu répétition tokobanda 17 heures mutu aye 19 heures sikoyo biso mpe tokolinga yango te tokoyebisa yo merci yaka jour oyo omoni yo kosala répétition na eza kaka ke mpona kobongisa mosala parce que mosala eza wana tata mama elesaka bino efutisa bino bapalin yango ezopesa bino makambo ebelebele donc msu bana bino bazotanga nango mais okomomona yango oloko eloko moko je dois na oya mikolo oyo toza na 2024 bien vraiment mpo ozolanga mpena maître nidja bien toza na état oyo topesa bilan ya 2023 nous avons vu Ferregola olelo apesi biso calendrier na ye na 2023 abeti 28 concerts na kati na libanda quand je dis kati eza kola Congo na zwi Afrique Amérique akei mpe tomoni baconcert abeti mais tomoni mpe côté ya Fally Ipupa bapesi biso baconcert oyo abeti à part 3 concerts oyo abeti la nana le 25 novembre azalaki na France wana nous arena et le 8 août et le 8 décembre azalaki na Londres et le 16 le 18 azalaki na Belgique wana na nous arena lelo pe tomoni comment babimisa biso calendrier ba concert abeti plus de 40 concerts na 2023 et wengi musique maison mettre nita devant caméra na biso oza na idée ya nombre ba concert ono beti na 2023 pour calendrier ezolanda déjà minute so na lande bien otopesa Ferregola s'il vous plaît na lande otu kolobela orchestre ya Fally ya Ferregola Ferre mutu na mutu aza na entreprise na ye maison mère eza mpe na bilan nango donc soki eza ke moment oyo ke esengi mpenza ke ezala pi eleve te tobeti baconcert ebele mais soki esengi tolobela yango tokolobela mpe yango mais pour le moment de ça mais ozwinga briske d'abord bafélicitation na artiste Fally parce que mpona arena na ye ezali na réussite ezolakisa ke Congo moto ezolonga kaka olobi félicitation na nani na Fally non asali nini mais ndenge abetaki arena na ye
3 arrêts na Landani. Nenga betaki yango. Et là ça que artiste à Congo. Et là ça Congo comme tozolonga. Yo robo yango par rapport ya nini? Oye lango polémique par rapport à nini? Moi bilon mususu badinga tozoka temps. Tomeka ko expliquer bandeko bazoya sikoyo bano babota malelo. Okomona que tant le roi de la forêt a bandaki ko beta ba concert rebelle oye baka na histoire à stade dans banda stade na Kinshasa awa na stade nous avons qui s'est mené en 1997 dans stade de Martyr voilà et après nous avons 2098 nous avons Wenge Musique à Maison Mère quartier latin groupe belé mais nous avons commencé par qui s'est mené tout ce que na moment où ya Wenge 4x4 voilà de ba beta stade ça que ba démarrer mon kilango voilà ba redémarrer qui monte voilà yango senga mutu nyoso azala actif abeta stade yango pe bomoni yango donc Wenge tol baka merci parce que on va parler ya neti ba biso za ofani ya namona kandeko bien deko fona landa lokolo na ye ya yembaka bien ye générique so tali pe ba artiste belé lelo balobela so to sika ba émission na bango mona ba loba nga bina so lelo na zwa goût ya robeta ba générique pour la mona le roi de la forêt. Le roi de la forêt, ça c'est vrai. Torobo Yangoti. Le roi de la forêt est un seul artiste oyo aya na événement ba double et bana bonté na kora double trophée. Avant ma histoire ba comme ça on a ndenge ya trafic bani mais ya beta ngode et puis azala ki kutu te. Batuka ka oyebi histoire. Voilà. Mais tout ça, on a mis qu'il n'est pas à Paris. À Paris, voilà. Zénith est bêtement combien de fois? Double Zénith. Est-ce que ça n'a. Bon, on a tout le monde qui a dit que musique, le Lofo Rolanda, le Kolabayaya, na mon épée, artiste Rebiso, Nenga Bima qui wana, Nathalie, Biloko Saka, Ala Naga, le Kolabapère, na Bama. Artiste Rebiso, Nani. Fallait Poupa. Mon était plan. Nenga mataki na système. Nenga bimaki. Tout le monde est à Zénith de Paris. Au monde en quoi? Donc ça va aller dans le colo. Et ça m'a bêté. Tout le monde a polémique. Moi, et comment aboutir n'a rien. Donc les leçons de ça m'a bêté. Faire que n'a bêté comme ça. Bravo. Nous sommes à Liban d'Amboga et la Sake. Congo. Pour ne pas bengi ba brasa filote. C'est qui rogate. Abengaki batu ya nano tekate oya ngola te abengaki batu ya frite cité Congo ne mutezo kende ozuwa toujours ba médaille wana donc soma sola ko solola ezali to lukato développer na ndenge moi je dirais lelo oyo batebele ba otala biso maître biton to suyo boye batebele ba sepeli précisément ba fanatique ya Wenge Musique à Maison Mère on va se retrouver les bandes à Mboka tant mamoni bo ba di nous avons aimé 2024 makambo sikato yo ke pas mettre Nidia mais nous parlons de la musique congolaise aujourd'hui il y a de certains problèmes que s'est passé lelo et ça mama ba court vieux oyo azala ba petit na ye petit oyo azala ba batu na ye lelo to yo ke la musique congolaise mettre Nidia on va na ba miseta mulaye est-ce que to kende na likolo ou beto ke na ozonga na se le to ba ke musique bon ça dépend ya vision mutu na mutu mutu muso azomona azokende mais zoka eza ko afia bino mona ngo mati mais bobosani ke avion nde bomona ke mati wana emsu côté gauche bandeke bakota na kati voilà retour na fo bazonga po baluka bazo élan bien hein le temps que la musique congolaise vous avez pas papa Wemba vous avez pas King Kessa Emenea et tu que polémique ezalaki so King Kessa a su salo par exemple Olympia tout le monde papa Wemba Victor et vivre la musique qui est sur sala lelo tout le monde a vraiment te komi wa likina internet ko finga wa tindi batune ko finga bino bani musique kala vous appelez bateau za na musique ça na solo mon amon na so comprendre tant le roi de la forêt na ba mikila poto a bête na ba salo wana ba Bercy il y a une idéologie, il y a double. Voilà. Hein? Parce que le roi de la forêt, Véwana, stratège, toujours à sa stratège. Oh, il y a le baloba qui bouge un peu, il peut attendre éclipse. C'est un message.
loyaza au moins maloba na biso bateza ne to boti mwana ba mwana yo songa na botaka ete elandaka voilà parce que nzambe ataka maloba nini oyo mutu akobimisa po yaza na sima wana yango moni ke le roi de la forêt ba parcours na ye eza na bonzambe lelo musique ke na bandenge mususu otali bandenge mususu bakena ndenge musique oyo biso to oninga te to mona lelo mususu andimi na ye a sacrifier vie na ye pour na succès mususu pa ndimi ke asala makambo penda oke omona penda ke nzamba za kati na eti nditi na moni nous ba mettre mais na zolo ba circuler pe belé collègue na yo o baza à secrétaire artiste ya mboka qui est collègue oui collègue na yo maître ndenge za mettre pe le roi yo ba dire na ye ezokisi ba te belo baza ba fan ba fanatique na bino et ba fanatique na bonne musique on se le dit oh ya Jeep nani bilanga makofi waza na faire rigola lobby mutu nyonso waza mettre ya beta ye te wana mutu akobeta aza te ntango moni baimage ya bongo tya mpena na se omoni lelo totala ke na monde oyo ya musique bato bapesa goût ya kotambola obe na basécurité mokile mona mokile tala eza toujours le roi de la forêt voilà ndako ofere gola uta eza bapale mosusu eza ke omona lelo natalaka bina file natala mpe bana nanga mo baza wana voilà baza boye maître eza te ke moto awuti na kikuluna après ye alobi ke ye maître so olandeli otali ye abundeli wapi aza na batitre nini omoi lelo badinga toyeka awa na stade na secrétariat général kende kota obi na ye mpo na baborser na ye mpo na balite toye totala moto oyo obi ajo aza nango lelo obi eske leka na équipe nationale eske basélectionna eloko eboma bato yango wana nga sikoyo nazalaka fier parce que nazotala nde na bandela sport na nga zela nayebisa o na ye mpenza na ndenge ya lit wana ablaki te lit wana toolongo ya mosusu baboye oye bacommune mo obeti ozongi okebo na stade obeti mpenza mokile ye maître ninja ye wana ninja wana mpenza ninja air force et puis bauta élément nde basélectionnaka na équipe nationale na lit non te eza tante otika tozoforme nga nana baclub nana 3 club nana club ya catch sans fétiche ya catch classique naza na 2 club ya lit 6600 vol babunda bacompétition petit na biso moko auti ozala médaille awa do baza bana bauti na kati ya club donc mutu akende ba gauche à droite te lelo sportif aza wana kuta eza makambo ya bato baluka barépondre ce que bayebi niveau na bango baza te eza lokola lelo le roi de la forêt be président JB obi azo répondre mutu moko boye eza na sens te donc en bref nakoloba ni omoni le roi de la forêt apesa atika lokola bar moko boye nakambo ambassade oyebi ti lelo bato bakoka même pas kosala stade wana bravo na fere bravo na fali tomonaki mpe balanda lokola bayaya mais nini eza te naloba me na sens ke bravo kaka ti fali mpe bato fali babi fali mpo basali oyo nanu bavie na ye basala te na musique congolaise comme quoi kobeta 3 nu arena oyo nanu vie mo asala te komema plus de 14 personnes ya presse oyo bavie nino basala te nalobi omoni soki lelo yo koluka osala yango polémique la nga lakokotanaaloba nayebi yo badinga nayebi yo nalandako trop lelo koma na chaîne oyo ya Afrique Info Fox Temai sikonga nayebi so eloko moko lelo bandeko baza na bapalais bandeko baza na Kinshasa baza bisikasia bandeko mpe babeta musique baloba awera merci comment ça par rapport à même si aleka na maison mère te nazoloba na yo te oh non tombalanda lokolo eza kona etinga boye naza na style nanga moko boye nalingelaka ou bien ndenge nanga moko nalatelaka parceque moto azotala abi te nga foka naza lokola vie omoni ngai tosolola ti yo koloba ndenge wana
Mama mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosape na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Lelo Moni, le roi de la forêt Arabeti, double zénith après Bané Baïdi. On a la génération naïe ou bien la génération? C'est Nazolo Banayo, Banan Baïdi Nasimala. Nous sommes journalistes, bon, on a posé la question. Kende Luka, tu es à Google. Ça va, ok. Kende après, ouais, rançon dans style, Banan Baïdi Nasimala. Ok. Il fallait à Betty, oh bah oui, bonne chance. Mais aujourd'hui, on peut dire, tu confirmes aussi, quand les gens disent qu'il fallait être numéro 1 dans la musique congolaise, Lelo Asimi Bendel pouvoir avoir raison. Parce que grâce à tout le monde soleil, on a plateau, grâce à la musique et vivre à Lelo, grâce à Lelo, on a monde parmi 23 musiciens au Batangi. Maître Gims a 7e, Dadjo a 14e, Falaza parmi les 2 premiers, grâce à Fali, la musique congolaise est zongi. Là, tu confirmes. Badinga. Mais, je suis avec Maître Nidja. Très intelligent. Nous attendons la réponse. Les obligés, mais tu peux répondre quand tu veux. Ok. Ils ont des questions que vous posez, et vous pouvez répondre. Non, vous obligés peut-être. Voilà. Merci. Au fond, il peut parler. Ah, 20 ans. Merci. Voilà, bah, jamais, jamais. Merci. Ce qui le long, lokolo. Parce que Franco Azate. Luango Azate, bato babanda ma musique na Congo. Le petit on a papa le tumba basala pe ba œuvre bazate. Moni taboulé. E bakaye. Taboulé na ebi. Bou. Na betoka li solo mo muke. Bralima bengabi ah lelo guerro ezalaka. To betaki Bra Congo. Voilà. Bra Congo. Bachaki lo moko toyo, Bralima bachaki lo moko toyo. Ba betisi Jubé wera ba bete na stade. Mais sikoyo po ezala bien. Obitala lelo la nenga mabete to kitato mata. So muta moni. Présent Jiba moni présent wera. Aloba ke wera merci. Papa, lelo muta salango azati. Boye pena fikin, bat bakoti ba 13h 14h, musique, ba bandi musique ebu, ba matina bango msu ba 23h, mais ti journée leki ti 14h. Et ça le matin. Et ça le matin c'est histoire etikala. Ce qui pas mundele erozo komango. Erozo tekama. Batu moko boye, bazalaka boye. Mais bakoma ko solo là maintenant makambele kaka mais ceux qui wana te ce que phénomène ça que bato bazongi ba siéger et ne ken ça partout dans le monde ba bengi na ba tala moni ba artiste wana na Congo ba artiste bango deux ba étroité ba bi deux oyo photo lukelo moto sala faut na stade wana moko na moko bi oh mais bato wana bolo ba wana bango déjà ndenge na bango ba beta stade wana muso bi oh teye ba beta stade wana kutu bling bling. Musu penda ya na système à laquelle le pe bato ça do baza batu oyo sima na bango baza na batu mais pour e ko ki sa mesengi nini ah te faut ba beta bon contrat makambo pom papa c'est wana vice gouverneur de la ville
papa bamakta OK makambo na betelo eza ya boye te exact tout droit avant kota faut deux bouchons oh mon ebimi ouais na so ebimi ww na nenga système ozwi yango après na minute wana oyebi bateka ba bouchon ba yo remarquer maintenant ba 1 million. Je dois revenir, nous parlons des grands. C'est la scène voilà. Après Sikoyo, Kimbuta, Abimon Bato Baroboma, Batou. Oh, déjà, stade des arrêts, déjà, place assis 80 000 places. Sikoyo, oh, déjà, 1 million. C'est que ça que Batou Wouleri va parler du peuple. Et Simbake. Ne basala nini même si on va préparation au JB Fassani à quitter l'hélicoptère voilà ce qu'il faut quand on a Lyon. Merci beaucoup, lui c'est Maître Nidja dans cette émission 100% Star. Je Dieu merci Mbadinga. Toujours. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Merci à mon vieux Fabrice qui t'envoie au parking à Badjogo de Afrique du Sud. Merci d'être avec nous. Merci à Canon Luba qui est statue de la liberté depuis les États-Unis d'Amérique, précisément à Buffalo. Et nous avons passé aussi à Fabrice Tokyo. Fabrice Tokyo, Mungala Moya Solo, Viarana Petit Naï. Merci beaucoup d'être avec Dieu. Merci Mbadinga. Maître Nidja, comme je l'ai dit, à toi nous oblige. De là où nous parlons de grands, trop de la musique congolaise. Kofi Olomide dans la musique congolaise. Si on va mettre Nidja, au tali carrière artistique à Kofi Olomide, au Yapé Simboka, au Tchèque na place. Na Tchèque ka likolo. Baza ba vieux toko blaguer na bango. Olomide. Wana nga mabete. Wana nga pe na ba cop na nga mona ba boulot na nga mobo. Voilà, au les caractères. Ya ka pe bandal, vieux penda net 3 ans en face. Voilà. Hein? Verambo. Voilà. Ah. Mais toke ku musika te. Soto zo ina nenga ba musique kuna. Bonjour. Soto zo ina nenga ba musique. Na musique pe na logique. Voilà. Musique nenga ezalaka. Occupé na ba fête. Ko na ba fête au côté bien mariage. Obesika mo pe na ya cadre bien. Musique à Kofi. C'est là bisao. Soko yoki était. Oyoka nani? Hein? C'est là na biso pas musique en général. Ils ont sangisati. Voilà. Mais na so bisayo oyoka via betaka. Via ça. Moyoka pe msusu bia ya bana msusu bino bo kanta bango pe ba betite. Yoka bien mukomi non bolonga banzemo bato ba éducatif te aboyango. Nazo biso zo chance ko kota na mais badinga. Yo to saka moni elo msusu nzamba zo sepela ke mutu lelo soki na canal ya mutu wana lelo peut-être monani na canal ya mutu wana be mwana nzela mwaso na yo zo mukanda obe na nzela ya mwasi wana yo lelo za nengo za obe na nzela ya mutu wana lelo za boy lo ba nzambe merci nzamba aluka ka ba reconnaître voilà oh ya sala c'est tout banzeno efungama mais soki oye na monde oyo tolobaka ingratitude yo moko ozo ba sort nango retombe nango okomona pena yo moko oh yene mzazaka boy omina tala ka mona kutana fe na marai tokutane na kikuti vie marai papa na Bechanda merci vous allez dire merci Mbadinga voilà ba archive voilà dire merci Mbadinga bébé Chanda beta stade a beta stade de Lausanne le route pendant la classement merveille pour ya 5e hein allez même ba ya belé hein ba papa pe belé Sikoyo pourquoi pas ba ba ki musique ça œuvre d'esprit. Okay. Musique, faut être traité, peut-être que un problème, moi, boyer. Ok, mélodie, moi, est soumis. Mais oyo, ceux qui battent, parce que mon asiko dans la musique, faut pas sacrifier bana batu. On peut pas baby sa bana batu. On peut pas bacha mona ba ligne moko, soit ba ba kenzamba zakate, ba présenter bango loko mo boy. Yango moni lelo na ba église mususu mon église mususu babi balinga bandi majesté. Église mususu ke la mo babi nzambe pas zate. Mais business ko to na église to tebi ke si on azo pema lelo badinga na ozo pema eza Yesu wana. Merci beaucoup. Là on revient, nous parlons de Kofi Olomide lelo oyo to moni Kofi Olomide kombo na ye et comme on peut dire aujourd'hui na niveau na ndo to le bozo toujours. Ngalo na yebiso na kota polémique te. Nathalie faut poser la question. Opposer ma question wana. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Le lo okota la kombo ya moto yo o tchaka toujours grand et o tchaka grand pour na été o longoleka
na musalo ya sali plus de 45 ans dans le monde musical lelo na Congo kota la combo ya kofol mide ndenge comme le ba lelo na internet bino ba batamayele vous êtes des éducateurs de masse to ba hôtel obino bosala obino bolubana ba vie privée na bino lelo comme bima la télévision tu as le temps devant merveille Mampuya qu'est-ce que tu peux dire à na ba artistes musiciens congolais na ba ndeko na biso ce que nous appelons de chroniqueuses oh lelo ba réputation na bango oyo ba relation bazana na ndeo ya ba caméra omoni to ke na biso musika mazana biso ezana ti badinga ngana yo lelo to kutani ati na kiponza British là ça répétition à voilà bato bakendaka bavandi bina buba siliki bake vena Londres bake yango penza bazonya oyo ya méchant et puis viser aussi là c'est nalo bano viser na izo viser aussi là oza kuna posa la ngoti nga 3 fois yo 3 fois obunda pe kuna oui 3 fois mais ce qu'on a zo bano eza na bato musu bazo boule bateka mapangu na bango faut pas que bakima ba que no fana na ba poto ba mema bango mais biso zo la grâce wana voilà parce que tozana mutu oyo abimisa ba artiste belé tozana mutu oyo abota ba star OK c'est différent na mutu on a créé les deux soute félicitations na bina filé déjà festation non nazota la pe makila wenge nazota la pe ka musique na parler musique Fabrigas pour le bela zela toteka Fabrigas toteka wera Fabrigas bina filé OK koko moi bina filé za nani moi bina nani petit bina filé Michel petit bina filé wera zuba kokote azuba koko kokolo ce qui va comme un niveau on a là to bando solo mais pour le moment ezande kaka que to respecter batu to fandi pena total président JB président Kofi donc fulani asosa makamne musana bien faut respect en plus ces années quoi lelo les années timutazo azo maintenant janabi qui m'a levé sur les salles au passe mais je dois revenir nous parlons de Galiléa les un groupe oyo ba ancien ya wengi musique maison mère to moni Bobby Ronaldinho na télévision na 100% star ibiso alalaki aloti amoni le roi de la forêt abimeli na ndoto ebisie osfandi boyenini il faut sankisa ba master il a fait aujourd'hui deuxième équipe ya wengi musique maison mère oyo quand même na comme les ala wengi musique maison mère de ebenga ma Galiléa o lelo ba nommé voix même président ya groupe wana waza Jenny Atula waza na wengi musique maison mère et tout ça ba musicien baza ona ça félicitations na bango ba félicitations na bawa ke na musala bien biso to wana tenter ya kolakela ka bato e simbate parce que musique baza na bana na bango emso bazo futela ba palais do total aka ke eza lancé eza la sens que beaucoup kende soki esimbite bozo na ndako na bino OK soki esimbite mais bango ekosimba ba on simu raté déjà dans le plus de inesim na bite na ba ko kena polémique te ya pe polémique te ça la kola papa mo azala ba bosuna e eza biblique mwana na bimaki webiti abimaki akena e mais suka ke akomi mwana musala commence à bilo mobo ezaki sou bien te comme na suka a raisonner papa nanga azala bomengo papa nanga utazo matisa ba journaliste akendaka na bango azoku ba comédien alobela te azwa kutu batu oya matisa azoke na délégation ba 300 personnes ba wana ti lelo eza artiste mona ebité à part ba vivre emso vendre moi 250 fait beaucoup la norme bala et on quitte la maison mère mona maison mère tout la ka Elliot Bondombe Papi Kabemba à 7 ans aya Willy ba oui biso penda ke omona penda affiche otala penda batu oyo wera zu ba pende wa ebita zu be kolo moko bo wa ebite atali ke o ba Congo azu ba comédien tout na ba saisa be sobe ba oui biso nde ba kenda délégation combien 273 personnes voilà le roi de femme mais nous allons pas nous abattre moko outil le lomo to ko kango asate avion mobimba délégation batu wana parce que c'est wana pe ba système ba ya ba contrôle les arabes penate pe on est lelo to féliciter bato ba sala ngo
Badinga. Dans cette époque, les arrivent dans la sécurité. Badinga ngana ebe place aux ali. Place aux ana. Naza wapi ngana za 100%. C'est tout nangai. Voilà. Na ebe place aux ali. Mais ngana oyebi sokaka. Voilà. Bande ko wana ba Jenny, ba to Jenny tout ba Ronaldinho. Presque bango tout. Non, bonne chance, musique ezana. Lobby to yebi ya bato. Te passer muto yeba ka lobby ya muto ezana. Ça c'est vrai. Biso tout na mokilo to ko sa ba plan. To ko loba n'importe quoi. Mais ngai ta ngana prière na yebi ke na tato la mabeti. Ça m'a n'existe. Ça mena Dieu vivant. Nema sikatene. Te nema sikatene na te. Dieu vivant izaka. Sikatene na penda Dieu de sikatene na Dieu créateur. Gilles. Yo zaka na prophète pas Gilles Bumba, je salue mon vieux Bosco Bumba. Oh lelo Aigle Royal na PC Mbote. Merci. Voilà. Lelo mettre ni ça te faisait zarangonga na yebik te ozo brisque na bagi. Cette fois-ci le bon monte na wengi musique maison mère lobi to za na orchestre mususu ko 2023. Oui bien na yo ozakane no kotaka partout hein. Mais finalement mais lelo batu mususu ba komisa ba bebisa ba comment faut ba somba bango voilà. Soit ba comme ba système. So biso merveille pour ya boyelo quoi. La bimbadinga to za la to kota pa. Yo bena jo. Biso to ba jo wala bolongola na route. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. Il y a beaucoup de gens, comme je viens de le dire. Au Batal Bisso Bolibana, merci à mon vieux, à l'air intime, à tomber du ciel, à Koya les États-Unis d'Amérique. Maintenant, nous sommes dans le qui va te béler, va dédicace. Et dernier message pour Nalélo, qui est aussi en répétition. Voilà, on appelle Simbote. On appelle Simbote na grand maître. On a vu titre à ma casse. Maître Shaolin. Ok. Bache pena komi Kyakushin à partir de Belgique. Voilà. Donc Maître Shaolin Mora ba Freddy Akim. Voilà. Avio penda ba na technique le to boya tse. Voilà. Vena ngape sous Léon Yanyipi. Pourquoi pas na Maître Chikeva. Voilà. Na PCP Maipai à partir à Londres. Na PCP Mavembote, na PCP Monser Couleur. Du patron, Marianne Kombe. Okay. Voilà, bazo sans amis qui. On appelle le roi de la forêt, famille. Nous parlons de son excellence Ngama Makana Ranson. Lelo oyo à part Fali Poupa na Paris. Tozana moko azam moko ya wenge musique à maison mère qui est Maïso Fabo. Oya Robeta Casino de Paris le 31 août. Yoza moko ya maison mère. Batu baya ebele baya wana ba soutenir artiste oyo aboya polémique. Voilà. Donc le nom n'a pas comme ma collègue na ye ebele ba héritier wata ba déplique pomba tous ces gens là wenge c'est comme ça wenge eza makila ezaka ke ba punde ezebele moko na moko tambusa punda na yo lesa punda na yo azo makasi akende to mona ngoti voilà to fandi benda ma yeso bengisaka biso to kenda to mona pe héritier showbiz OK papa bimana mbongo ne film musumu voilà directeur ya biso ya marketing aye déjà asaki OK docteur ya mingi tete ozala yaza na 20 ans na eti vigesse changer ba niveau 20 ans bino je fais te wengi mzala maison be bongo ke obeta concert en 2024 c'est jour moko visage mais à jour moko odile manzaka basura visage bosura visage ya jour moko jour ça raté na biso modèle a changé. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, j'espère que vous avez aimé. Donc na pesi bana chango bana selema merveille mampuya bana kankokolo. Pourquoi pas bana commune ya Kinshasa. Voilà. Bana matete oni britannique. Na pesi pe mbote na lokambasi bolite. To pesi mbote na CDJ Mapata. Maman Pasteur. Voilà. Erzo Bagla na pesi pe bano anga moko. Calamité ba résultat son excellence député. Wana lala pongi. Lala pongi. Là vous êtes assuré hein. Biso za système ya nini te Palestine cha kati. Olobi? Hein? Olobi nini? Bileza. Code Hirondelle. Merci beaucoup, lui c'est Maître Didja. 12 voilà. Mais Nali Konga. Ce babi Nganga akabarate ma defisaka. C'est ça que nous avons vu. Nganga akabakate mais adefisaka. Landa lisu lisese ba ebisio. Nganga zo pesa batu chance ye moko ala na kitikwala. C'est que mukili eza nzambe.
faut croire dans Nzambe parce que si vous confiez dans Nganga voilà yo zo mona banzizi bazoya lelo lo banzizi wana bango wana kopola et batangi ba vient na yo ko sala berere te na mission na silikela oh on dit la vérité té on dit la vérité té voilà lui c'est maître Ninja on dit la vérité badinga na lobby ya solo badinga mais là c'est la 100% ça ah on est la réalité yango pe batangi ba vient na yo ba vient nga basa ba vient nga politique ezala ba makambo ebele bako beta trifrezer bako zonga boye mais bon ba yebike mutu batu wana nde basa wana bakoki ko luka teke batika oya bango président Fachi Beton numéro 20 otobenga l'homme du moment donc na yebiso ko ndenge wana vandania se za rolobate toute vérité n'est pas bon à dire. Merci beaucoup. Tu aussi ça la répétition dit de Merveille Mampouya. Si vous avez aimé cette émission, merci à Merveille Mampouya. Il était là avec nous, les soldats, et à Dino Massampou. Et nous parlons de l'Afrique Info. Nous remercions notre visionnaire, lui c'est Franck Stémaï. Mais c'est Peli, na Franck Stémaï parce que à ça l'effort il y a Rolongolo na Boumbo Zaki Nango. Ozomona na te badinga oye pena na play badinga zongi. Ngamona fali pena tali badinga. Gabi badinga faut na son enfant c'était il faut baksa moi avec passage du élément coach moni na armée ba sergent bazali ba juda baza ba lieutenant bazali ba capitaine bazali ba major bazali ba colonel bazali ba général bazali mais ba chef état major bazali voilà il y a ça général. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. Toyon ce qui ça na répété au Wings Maison mais il y a police mardi mais Dieu merci Mbadinga Zawana. On se retrouve au prochain numéro. Fini le stress. Nakati aux États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pour nakolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine. Et ça la Spanish, même américain, yaka o déguisé foufou, yaba congolais, chez Lisa Loboko, awa kaka na Champaign, Urbana, Illinois, USA, et sikawapi okokuta meni lokola. Ntaba, motu ya ntaba batula dongo dongo. Nkoba, yako mweta pilipili. Mpakasa, na Mosaka, basambwisa yango na ngai. Tonanga nini ya? Musique douce, okolia okomela, kasi, kobosarate, karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Lisa, mufinuku ya États-Unis, apesi bilengi na kati ya Champagne. Awa, yaga olia madesu, batula mabumu ya ngombe ya sexy, wande epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli sous pas na bino pour ko sala bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa ça veut dire que tozana maluku bande venu sur ba yango. Alors, ma référence on a la zone économique spéciale de Maluku. Si on a monter juste à droite, on a entrée Vodacom. Na entrée Vodacom, on a la cité moderne Africa. Si on a cas Vodacom, on a une cité moderne Africa. On a accessibilité. On a mis tout le Jeep, mais à Ouata, on a catch en Kinshasa, IST, vite, moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème oye pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle batela auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20 prix na $1250 dans une dimension il y a 20 mètres sur 20 bengangai rapidement na numéro oyo plus 243 999 52 66 52. Eh, Mounoué!
Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo, la voix qui cloche et longona wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la CDC mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba. Site FM moko Afrique Info avec Franck Semaï Yandankala Twende X-Bass Marandura Franck Semaï